Oh. Oh. Locataire ou azami suma kase. Oh, quand on a décidé qu'il faut que tu aies droit nanga. Oh, ils ont salon nanga. Maman nakati ndako na droit dessus ya ba partie mususte. Maman amona nga ba locataire mais oyo benga no tantine nanga no mso ko pesa nga conseil vraiment. Buzobani na ke ko sala na kati ya ndako. Kuto kanyeni nga salon, porte ya salon. Bon siko na libanda siko. Ah, po soka zalaki. Ndeko, fungola na nga salon na kota. Yo za na droit awa te za ndako na ngai. Hein? Comment ko za na misu makasi be o longola nyonso tout droit na nga na kati ya ndako. Oh, biloko ko lia na dia bien te. Donc même maintenant moi la douche aime sous pe ozu o fali no kuno sala mo na nko kaka. Mujo wana subisa linga na bidamba. Donc ozo sala no kamsu na nko. Eh, na kati ya ndako na nga na ba porte ba place mususu donc na isu na droit na ngote. Maman. Na mona nga ba locataire mais ba locataire mo kilio nzambe. Misu makasi ndokite. Na binga na tantine na expliquer. Est-ce na ko ba bêtise on na sali. Nake ko accepter inacceptable vraiment nzambe nanga. Ba mona nga kana nzela na oseka mais o nga na zo mona. Bayeba te ki bakangela nga salon porte salon. Bayeba te ki locataire azoboma nga nzala azolia nazotala ye. Ah, makambo oyo nana mwa boya obikisa ngai. Allo ma copine. Okosunga nga entre biso etikaka entre biso. Bato libanda bayeba te ki nga na souffra na ndako na nga moko bayeba mote. Oui, biso bana nga mona salaki. Oui, akangeni nga supporte salon. Oui, na kati ya ndako afani wana pe azoyoka na ye. Mais combien de fois nazoyebisa ye ke nayebaki te kako balukela nga boye nayebaki te nga nayebaki te kako kosuka bakokangela nga ndako. Une fois saka nga deya porte ya libanda nabenga kutu proche na ye afungoli. Après susu kaka naza na kati ya ndako nde nazosola no boye na libanda te. Ah mais locataire nanga ika ekomi no sandeni. Ah sunganga na fungola ke de ya makambo wana na fungola ke makambo ngo. Na ndima inacceptable. OK, merci.